Réussite ya stade de martyr ya Ferregola et Gangiti na Abidjan. Fali Poupa atineli Ferregola message en direct ya festival moko o ezali ko accompagner Cannes. Fali Poupa alobi nini comme nango Laguna Show, ok? Fali alobi Pati Ambroise P azali awa Cisco Mulongo Bernard Tapie en désordre. Ok, Pati Ambroise yebisa bango, donc yebisa Fere, awa Kinshasa te, awa Lemba te, awa Stade des Martyrs te, awa Bandal te, awa Yaofele te, awa Abidjan. Ok, elinko loba nini, elinko loba réussite ya Stade des Martyrs ya Fere na exagération et les araillés. Ok. Ferazana iloko mususu te ya kotutela tola par stade de martyr wana et Fali Poupa donc en direct de Abidjan la kesi ke ye azali au-delà ya succès moko kaka donc c'est un peu ça la famille c'est tout le monde gagne zarato ito pa ngani zangati les autres poto to longola to sangisa mai na mafuta te donc tout ça différence po belé ba doizo dembela ke no bo sangisa biso te wana kan ya fali le longa na lo belé uniquement pour na kan ya fali ou bo sangisa biso te bo sa buti ko sa mélange OK les autres ça mélange mais non to kabula chaque musune na nzungo nango nyama na nzungo na yi to ki ndisiko poto de partager le autre sangisa biso to partager to za na kan ya ba ingrat pemena fali tous en a quand y a pas impoli, tous en a quand y a pas inconscient, il mène à failli. Tous en a quand y a pas ingrat, quand y a pas ingrat tous en a qui signore, tous en a manicure. Tu sais combien des artistes qui signore à Salana Bango, ils sont Wangana Bango, Ania Bango. Tout le monde combien de personnes maniquées à Wangana ba effort ba Salelae, qui signore à Binga Fali petit. Maniga le ban ngana legi Fali na succès. Tant où yo ba que non passeport bino botier visa ils ont passeport ya wata mais quand tu vivais vis-à-vis ya wata comportement les aki ndeni muta pesa ko passeport avant bamba ya botier visa aussi nga ba pardon d'une manière indirecte aussi nga indirectement pardon pour wata limbi ça pour ebike koto ezo yini la bino et on profiter aussi la aussi nga pardon na ndenge ki mukolo mo kosa ke no boyebo o tshaba makile to tika yo bageno okimi kuna po bazotanga ba insanité na ba nzoto abato yo opesa ka mwana jeune na mobile nona opesa ke bisou en public opesa bis en public o ali ombanga en public yo bakatozaka ba peuple bantu biloko j'ai la sala ya mabe mais yo en tant que puisque maman ya ba peuple bantu wana o sa vidéo boye mo mobile na jeune depuis biso tokolo tokomona jeune garçon mo ezo bala maman mokolo et puis bazo sala on d'une manière ya internet oui, on échappé congolais, te mutu so yebio. On est équipe na bino ba ingrat bo wanga na mututu. Boni ya ba fora mututu yo na mutuno ki sinjora. To ki nesko une équipe ba impoli. L'équipe ba impoli to zana mai to zana na Lexi wechi to zana na Jael. Alexi wechi avandi boye alata ki biloko mo le kwa ba ebu neme ba chapeau mo bo le kwa ba nigérien amita na kitata ba bino ngana za l'homme intègre. Ngana za loyal. Yo za loyal. Obosani ko finga wata. C'est le terme loyal n'a intérêt à changer la définition dans dictionnaire. Mais tout ça là pas tout. Pour ça loyal comment? J'ai le chaud. Donc pour l'équipe pour les impolis on a église. Non, d'abord on a ba parents ba limba ba tinda église. Ba pasteur ba teti ba limba. Ba tinda ba école pe ba limba ba sundola bino bon na mokili. Bon impoli tout fait. Donc une équipe ba inconscient donc ba yebi le ba sati. L'équipe a bien consciente de la bateau mbinga ba soi-disant analyste ba bev ba demer ba idor na ba mumbaya vous êtes des inconscients vous le robot ça parce que dans chaque domaine vous avez un bateau ba inspiré bino bateau ba inspiré bino tout ça ba Vincent Chiluzi tout ça ba Franck Temai tout ça ba Papimbo ba Mami il est là bota la façon de faire na bango musana ya bino ce qui en mort dans chaque activité muta a se fixer objectif mort boy bon dit na kota na monde analyse bien na monde média pour na souka pour na comprendre na comme il faut na comme quelque part pour se fixer ni na vie na bino il bo sana mission na bino na poto pour commencer ba investigation sur l'affaire ya vena biso taboulé est-ce que vie taboulé azara son envie pour ça na comparaison na tant pour que l'investigation par rapport à ma vie taboulé pour convaincre nani Boula qui orchestre a vie taboulé na guerre na est victime ils ont la raté
comment beaucoup motika ba adversaire na bino bo tika boge kundo bozana suna orchestre mo na respect na bibembete ba tout d'abord kufa mais vous n'avez pas de respect aux morts ba tout d'abord kufa mais bozana respect wanati bino ndi bobanda mamba de wendo jusqu'au Madiabo Rafiki mais tout que ne sont na détail de wendo wana c'est l'initiateur ya rumba donc tout que na historique comprendre wendo ne mutabanda mamba ba nini ba vient biso ba franco ba commencer ba modification ba instrument ya rumba donc ba contribuer à pina existence ya rumba ce qu'il fallait qui au bien numéro 1 à l'équipe de wendo jusqu'au Madiabo Rafiki quel style musical il a fallu bino to na bino que nous fallait imposer ce style à travers fallait style la musique aux betama ezalati na Afrique partout de bobenga ye numéro 1 wana style ni la musique bino boyebi à travers fallait ou fallait bien imposer fallait faire de la R&B la musique urbaine mokonza R&B on les a Michael Jackson depuis 1979 ouais mastine yake rock with you tozana mokonza 1973 DJ Cool Herc ouais mbawana mokonza musique urbaine mais fallait aza mokonza style nini ya musique tant boké na wendo wana fallait na nzembo koleka banzembo ba wendo tout compare fallait na génération na yi pas tout comparer fallait que de wendo kono to ke na génération batamu na ba franco fallait na nzembo koleka o Benit fallait na nzembo eleki Mario sur les kaki yana zongela ngo ayemba Mario na formule 7 ayemba Mario ayemba jaloux et ça style ya balombo pourquoi vous créez style numéro 2 ya za numéro 1 pour na bien musique congolaise banara na droit chemin botika ko comparer fallait ba génération ata génération ba JB fallait na nzembo koleka ombati fallait na nzembo koleka Gilité wana boyebi eza na ba parole na ba nyusu fallait na ba nzembo wana ti bolo bageno palinde asa na clip nezo linga atteindre 100 millions de vues clip nezo linga atteindre 100 millions de vues na nzembo nani nzembo mabele lisi ya eloko eza nzembo mabele lisi nzembo falite nzembo neni no ya yemoko ego eza na ba vie koleka to kompara falina génération na yi nangamba falito sino bato msusu fali abwaka mabanga me bato na babosa parce que tant tout le monde mutu bazobwaka libanga na Congo na biso c'est quoi patron o mutu ko respecter tout le monde a camionnette mbola yo akomi babwaka bwaka ba mabanga mais camionnette mbola akomi na liste pour défendre Fali lipasa bambongo akoma ko attaquer Wata a to bosa na te lipasa bambongo na Jobu akoma ko attaquer Wata a Zakari Baba afinga kafiri ni waka ki mabanga Chantal Bomolon afinga kafi afinga batu ba insanité tu vois qu'il numéro 1 parce que qu'il numéro bino pesi Fali mais Madiabo Rafiki on est bino bolinga bo compagnie cause la championne Madiabo Rafiki ba ko recruter binata 2000 chanteurs ceux qui chantent mais pose à la numéro 1 Madiabo Rafiki donc l'équipe ba étape na ba étape mtu ba ko tana même beaucoup tana ba grand chanteur Madiabo Rafiki a compétition Fali na karani ya sala compétition te minu ndi bo benga numéro 1 mais ya sala compétition place mordi donc to ko le papier ata moi na bimi numéro 1 na Madiabo Rafiki l'équipe Fali na musique pour Madiabo Rafiki ba opona tout petit sentiment tout compris Fali na génération na na génération Fali c'est bini bo le biki dans bo le ba no ayemba roleka bon Fali za na rumba o ya yembi vraiment ko leka vite imana Fali za nzimo yembi ko leka mercure ya ferry Fali za nzimo ko leka 100 kg ya ferry na libiti que no fait za banzimo ko leka même baza banzimo pena et beta ya leka poni na zonga na ba style ya kala Fallait alzolanda ba po ya kuta fallait imposer pas morote imposer style morote musique yeso développer yango na komota monelo mo wezo azolinga na loquette be pona fallait développer la danse tant ba ya ko loba webozo bozo ntiakale bio nazo recevoir ba message chaque jour ba menace na WhatsApp nazo boya ko afficher yango chaque jour bola kanga nde bozo kisanga ndingi boyebi danda kuna biso bolanda bozo kisanga yeso tant mokangi kindingi bo beti musique kindingi soki musique kindingi azaki na ngambo Fali bonga bo simplement bo benga mokonzi bonga bo benga ba chef de rendi be pesa ba Alexis Weti et tout temps on a permis la faire rigola bo la nae musique ningo d'abord asala ka emo o za la warrior za la gola o roseka na biloko musique ningo asala so botata na yemo ko lisolo ni ba bete mais azo beta lisolo ba bete lo ya mutu mususu mutu na za bongo donc boto me bato basala analyse sans ko fait netinga so beaucoup tingi na tem na ko finga Fali beaucoup teninga rigueur wana parce que dans ça on a âme conscience tout tika ba comparaison pour là au numéro 1 bonne donc pour na bino qui numéro 1 fallait ça to ko tiongo na griffe mine to ko certifier numéro 1 par rapport à quoi pour na bino ba salle ya pote banara na URN bisola ko beta la salle na poto fallait ndem tabani yango ata ko beta salle mo ya sika batoni mais ba salle ka les alakat
Poni bon. Donc vous avez une mission qui est là qui poto, vous avez une investigation. Tant que l'investigation est côté c'est le vous comprenez le botika dossier en cours. Ba condamna côté c'est longa, bino bolonga, tout est égal bon. Poni investigation tant que bino bossier kaki. Mais tant que vous avez une investigation, vous avez un problème. Mais bino vous allez libre d'abord, vous avez bino te boza sous pression de mon côté. Mais il faut bosser l'investigation d'une manière qui me colle intellectuelle. Il faut que vous témoin bazara na ba événement wana. La tête dit témoin que non na viva et pourquoi na ya taboulé ils alara bwe. Et quand on a mundele mais est-ce que mundele na za mundele bandaka série loi de table ya betaka tile le mundele na za vivant za na pas percevoir ba information. Vous êtes limité. Oui bon na tala rabine le manix a commis porte-parole les petits Fally. Alors le bagage déplique il faut savoir comment petit Fally déplique et ba na sans na poste ko to na comment petit Fally ba ba déplique. Il y a un manqué de micro sur expliquer nous ba vient na bala taba sokola ba ke yamba Fally na aéroport. OK Fally so zo yamba na style la ba vient na basala ba chacho lelo ayamba na linga kutu na silikanisa ayamba ngodaka la pa na zo zongela a changer style la musique tout tika ko manka ka batu ba respect pour valoriser mutu non ya propriété